Zakabana miketo babi ke mobali liboso muto azolinga taza mukolo comme un bébé. Oui, effectivement comme un bébé. Ezate bokendaka na mbetu bolali non. Il faut koyeba mobali alingaka nini nini te o mobali alingaka po mi ovanda bien. Basi misusu akoko vanda na ba voisine akase pa mobali na ye akoti na ndako do akosa inédité e pasaka libanda osani opportunité bala maman akadre libala na yo polobi au vieillir na mobali na yo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Babi a osa jamais déci. Pepa sikeye ozanyo so luka. Linga bongo te mais linga ko engaye. Ba chaîne yé na ngwe belé mais awa suka soin image engaye. Totala ino musika na majimbele to kasi bo apemeta to longo eka. Linga bongo te, linga bongo te, linga bongo te. Bonjour, bonsoir, na Ernest tout au Bogota la ngai bino ngai la servante Anoirati Kienzi le lot tozo la émission la femme sage. Je suis la femme sage, moi femme sage bâtit sa maison. Moi si ya maele atongaka ndaku na ye. Moi si oza moi sozo landanga na bokebi nyonso. Moi si azalaka lokola mutu nyonso te. Moi si olali na papa na mbetu. Papa na bimi to yo bimi OK wapi. OK wapi mama. Zwa soin ya papa na tongo oyeba alia kava bima a déjeuner na tongo yo wana okipaka te obimi OK na yo na ba mimoko boye na balabalo banjo beta masolo. Ce n'est pas une bonne femme sage. Moi si azaka bongo te. Maman, non peut se conseiller que moi si faut que soin papa na mbetu en plus moi si alibala avant dakana ba camarade papa mbata en plus avant dakana ba so ba célibataire te ce que vous vendez ba célibataire ba na conseil ba ko apporter te il faut que vendre na masa mabala po ba conseil o ba ko mema na vie na yo moi si il faut ba ko sokola il faut ba ko s'habiller il faut ba ko zala na libala po mabe eyate na libala na yo. Moi si alobaka te, moi si a soumise parce que babi femme soit soumise à ton mari. Oh ba mi bali bazaka soumise te bon bazaka soumise te. Soumission est pour na bangote. Soumission est pour na moi si. Ata mobali ato sa te yo to ça parce que za moi si. Soumission est pour na mibali te et pour na basi. Il faut za soumise na mobali na yo. Yana moi si mususu mobali na ye OK mais la si et pas bateau donc à déjeuner et pas bateau mais yé moko aza mieux placé à cause de soin à cause de soin na te et ça moi c'est mususu ayebi même donc sous kilote si au mobile na latité pour et concerné te o ki pango te maman na ngai o bongo soka zulu yango libanda pour au contrôle kete oyebi façon vivaka te yo za na oka mafu relation na mobile na beaucoup tanaka na mbetu femme sage. Moi si il faut que ba ko solola vous voyez na mobile no bo partager ba bon moment ezate bokendaka na mbetu bolali non il faut que yeba mobile alingaka nini te o mobile alingaka po mibali bazaka bana miketo babi ke mobali liboso muto azolinga taza mukolo comme un bébé. Oui, effectivement comme un bébé. Mobile aza bébé yonde fuko yeba parce que biso nde ba mama batuto botaka bango donc to mwana na tongo boti mwana fo yeba mwana na ngalingaka nini elo ni mwana ngalingaka te wana boko évoluer bien mais ce que zo yeba te mama boko évoluer bien te pour garder dintel bala na yo il faut ko yeba ko sokola nzoto bien ko lamba bien gwa mobali na yo mama yo baza mingi na bana misala do bana misala nde bazozo soin ya mobali na koleka yo femme sage wana eza femme sage te moi so aza sage akolinga kutu te makambo mobali ni mwana msala sala ye moko akozwa swa mobali na ye ata babiko obimaka te lokolo mona mobali na yo vandaka na ndako timbana. Oui, une bonne femme sage asala biloko ndenge na ko bima te mobali na nga bimi te nga na bima na ke luka nini na ko ya ko sola no lisolo ya nini tandis que muto nga ko sola ne meilleur ami na ngeza ka mobali na ngai vous voyez na mobali na yo bo partager ba bon moment bo partager makam na bino et ça la bien en tout cas
Bo donc un couple moko Arnaud Tsumbu yangabita Jésus a se comporta bien à moi snaye ti lelo bazana kimia bino pe bo lande exemple na bango bozana kimia ba papa ba se retrouver te na mabala pona nini po moi si batiki na ndaku papa ekokuta obimi tango obimi pona nya kipe akolia nini a se servir emoko donc ana mutu te na ndaku asolana na bana yo moko za mieux placé ya kozwa ba responsabilité na yo moko za mieux placé ya ba responsabilité na eta ke mama parce que kolinga te otia libala na ona désordre pourtant otia libala na mobimba vi na mobimba ozo passer qui vieillesse na yo na libala basakana na libala te dana basi mususu lelo ba perda ba Boaz na bango po na bango moko tala zwa mona mwasi Orite Orite azaki soumise et pas belle mère na ye na ebité et ça na mwasi te oyo ti lelo nde tozabo et ça na mwasi te mobali ya kufi atiki yo oboti te eloko te aussi manzela okena belle mère na ezala te même lelo ezala te mérite moi na moi solo ko la zaki na botosi andima ko kende na belle mère na ye lelo azwa ki Boaz est-ce que ndenge azwa ki Boaz wana na ebité moi na moi so ko perdre Boaz na ndimite te masa sage o lingate a perdre Boaz po azwe non na passe maman libala nozu na passe to ça vanda kimia kolanda basio non babalite po bane loko fournir yote bane loko ko pesa yote omoni orpa a to sakite lelo histoire orpa beta mate lelo to saka na histoire Ritz parce que Ritz a to saki alandaki belle mère ne oh tout belle mère ne saki a to saki eta ke mwasi parce que asa femme sage abande ko luka ayebaki ke pa mama oyo no bimisa Boaz yo po bibisika ozwa Boaz na yo Boaz no akendo kaka boy mama zala sage zama yele etake mwasi ataza mwana mukie azalaka mayele wana eza rôle ya mwasi azalaka mayele eloko perdre te simba mobali na yo bome mama yana bakamaradi mususu apeso conseil libala nde nini yango libala nde nini yakato sala vie yakato sala botango yo kolanda conseil wana memami au perdre tandis que yepe ana posa abala po eza destin moi sinyo se fala bala mais baso ba obala te ba oyeba te bako sala nini do bazo mi yeba rôle na bango te yango moni ba na bala mais yo lokwa nzamba pesa opportunité bala mama akadre libala na yo polobi o vieillir na mobali na yo ko soki lobe bomi libalo ke sani ndetinga na zu mobali moboy na bali atenga na ndaku ona ndolu ke pa na biso na balati oboto na zu yango il faut que na to sa makambo yo linga soki na to cité omote ke mabeko ya mobali ana eyo komade ana 12 mama oke wapi okende wapi na 12 na yo yana basi mususu mobali banda ko loba tia sisi mo pas lobi loté et ça la rappelle le côté mais yo zo mona ce que lobita ko monelo a monelo par rapport à nini a monela oté a monela yoté mais soki mobala loba yo loba na nini ngana danze o danze te danze saka bisiko zawana danze na yo poza danze saka ndako libalo zawana libanda ya ki danze te libanda ko perdre tala moi so ko kisi ba 35 ans ba 36 ans bala te azake ennemi jire ya mama na ye bakoma ko swana na mama na ye po ani po bala te mais soki abala mama na ye ko pese confiance po za mutu moko cadrer yango wana bino basinya so bobala boza soumise na mibali na bino botosa mibali na bino polobi na bino ezala bien po bobota pe bana bakozana bonne manière bokoza pe bien na ba foyer na bino ezali o pareil na ngai kutu mwasi amonela kaye ngape fona mona mbana o pareil na yo azayote marraine na yo pe azayote komema eloko ezalaka te na libala yo zalisango eza mabe makasi il faut koyeba kotosa il faut koyeba kovanda
il faut ko yeba nini mobali nanga walinga nini alingaka te nini alingaka wani ko sala yo une bonne femme sage moi ça mayele nde atosaka mama tosa poza bien na vilobi nde tsinga yo na ko tosa polobi mobali nanga pe atosanga soki otosa te okozala bien te donc eloko na meme bino basi ya mabala elo na meme bino basi ya mabala yango na ko tosa mibali na bino obande ko envier libala tango ezaki pa bino lokolo koti tosa pozala bien tango za ndako libala tosa pozala bien parce que mobali awuti do boza bino mbale bo wuti ba famille différent ya wuti na famille na ye yo po wuti na famille na yo bo sangani il faut que comme do comportement moko po bozala bien tango wana bana misato bakisa na mobali no kwa kati mpa mobali azalaka mwana mukie mwasa libala na lo bango med fois no teleme no pe no beta c'était mwasa libala vandaka na ba camarade o nanu babali te avanda na bango te camarade o nanu babali te ko vana ete po ezana eloko ta ko porter na vie na yo eloko ta ko porter na vie na yo mobali wa biso A yo komi na B mobali wa biso C yo komi na D ya na sens te il faut ko yeba ko vanda base belé lelo nga ba famille mariée non te abino et ça te nga na danser te non te abino po naza quand même na moi expérience wana po e ana basi mususu aswana na mobali na ye abunda na mobali na ye bapa ya so baye fo baye bakaki ya bunda na mobali na ye mais basi mususu abundi na mobali ne bapa ya baye do transkute zate eye banateke aswana ki to abundaki ana normal ako afficher ba comportement so ki bapa ya bakei ma yo omona bapa ya te ozaka ka idem izalaka te moi si il faut ko yeba doit penza ki bo mwasi na yo doit place ki bo mwasi na yo il faut ko yeba e ana ba couple mususu soko tali yango et si sur même na posa libala mwasi batemi na mba façon bazo finganela na dona balabana miswa batu quel genre à mwasi mobali ana mibali misusu ko e comportement na ye awuti na ngona ndako na bango amisana ko tomboka amisana ko finga akope ko banda ko finga yo po okata ye ko finga wana longwa soit tu côté soit ndako libanda soit tu côté na ndako soit tu déplaces donc ko déplacer pas ko beto na miswa batu soit luka place moko vanda soit na ndako voisine na yo okoti ovanti po soki oki maka ko finga na so osali bon otika koloba aloba lisute mais to yo ndimi o faire face na ye mama o faire face na supérieur na yo po mbala supérieur na yo o faire face na supérieur na yo o faire face na muto to futelo ndako muto lesa yo abokola yo ndo faire face na ye eza sens te il faut ko yeba nani oyo zali po ozala bien na libala na yo po ovanda bien basi misusu akoki ko vanda na ba voisine akase pa mbali na ye akoti na ndako donc osa inédité pa zaka libanda osani mama na ngai po ami intime na ye wana ami spécial na nde wana oko ta ko vandi bonjo solo bonjo partager te nini musalele ki bien yo wana tuna ngote oye bien ngote ya pe na basi mususu na seka fi moko bafutele rapport epa yana ye ba okange suki mobali na ye ko futele rapport zemi za maladie te mama zemi ya maladie te mwasi wana soka komi na zemi ye na mai bakabwani yo lala na mobali ola na ndeko kwa batu ola nika bongo sako sokola mama soki kaka zemi ye na mobali do ye na mai bakabwani au sokola te azaka bongo sko po sokola mobali fa sopa mai bisika ya lali ono mona telemi ake sokola eleki mobali ko futele ba rapport ya leki na yo alinga ko sokola te bono do bakoma ko futela o ti ba rapport siko ye mto ye bisao amutu te bonka ya na onda ya ko yebisa yo po yo ka osala mwasi tosa mwasi yeba nani oyo zali ko sala te osala kaka na loyenge osala kaka soki en plus ya na basi mususu mwasi zala yo
ya na basi mosusu soki na ndako wana batikaka 10 000 ye pa aza kaka oblige mobali natikele 10 000 mobali na ona mobali wana bana bozwi moko te soki papa tikeli yo 5 000 francs soki ekoka te lamba loso to bana batuna mama olambi loso te tolia na gwa papa tolia na gwa papa mais olia na gwa papa te olia na makoki ya mbongo mais po o kitisa mobali na ote obisi bana tolia na gwa papa kwa mvie mwasi wana te po mwasi wana akoma yo te mobali wana pa akoma mobali na ote soki mobali no azwaka 1 vanda na 1 wana soki pe mobali wana azwa 5 tika vanda na 5 wana nzamba pesa ba grâce na mutu nyonso ndenge moko te eza musu apesa 1 ya musu apesa 2 ya musu apesa 5 comment c'est possible yo mutu a 5 olingo kokana mutu a 1 na yo mutu a 1 olingo kokana mutu a 5 okokana kana yete kwa envier te sepela na oyo ozana ngo ememelo bénédiction makasi na libala na yo kwa envier te poso ko envier okocha trouble na libala na yo so nde nzamba différence biso bilongi ndenga différence biso mitema ndenga différence biso bozwi ndo tokoko za na bozwi moko te tokoko za pe na bilongi moko te mwasi zala yo yeba kovanda na mobali na yo polobi ezala bien komona kaka teke mobali na ngai anelo kote na vanda nete na olinga ki po na nini mama. Femme, soyez soumise. Femme, il faut être sage. Femme, il faut être sage. Merci. Nabino batu wande kotala ngai la servante Anuarite Kienzi wa bino yeyo toujours nando présenter bino be mission na ngai nando lobelaka tina basa mabala nando pesa ka conseil na biso basa mabala na kolemba ko pesa conseil te na komne suka mission na ngai na pesi bino ba mbote belé na pesi mbote na grand frère propre Arnaud Tsumbu ya ngabita Jésus na ngai na kaska songo mwana poto atongo ya complexe scolaire Kibabu na pesi ma mbote belé na pesi mbote na ngai na président Imwa charge ya Kingabwa na pesi bino nyonso ba mbote bato bande ko landa ngai la servante Anuarite Kienzi na pesi bino mbote bosa abonner massivement na chaîne na bino ya abonner pour la servante Anuarite Kienzi na ba conseil ya bien en tout cas merci tenanga les grands Gérard Merlin Mungaka Bambote Belé Gérard Solo Gérard du moment Gérard ya lelo plus 243 84 68 70 971 merci na pesi bino nyonso bambote ba nyonso balandenga journal lelo na pesi bino mbote bye zakabana miketo babike mobali liboso muto azolinga taza mukolo akoma bébé oui effectivement akoma bébé ezate bokendaka na mbetu bolali non il faut koyeba mobali alingaka nini te o mobali alingaka po mi ovanda bien basi misusu akoki kovanda na ba voisine akase po mobali na ye akoti na ndako donc osa inédité pa zaka libanda osani opportunité bala maman akadre libala na yo polobi au vieillir na mobali na yo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Babi a osé jamais décis. Pepa sikeye aux oignons sur Luka. Linga bongo te mais linga ko engaye. La chaîne yé na ngwe belé mais awa suka soin image engaye. Tout à l'heure no musika na majimbele to kasi bo apemeta to longo li eka. Linga bongo te